Bonjour na peuple congolais de partout. Bino maman Magali, le maman. Ça veut dire nae ko salama vidéo moka muke po tala kaka. Na bimaki menaye, batu pe bazo benga benganga. Naye to sola mo muke. Na va to banda en tant que maman combattante. Muto na obundela mabele na sana onje mo muke bolanda après comme ça na kota na ba message na elbino. Je dis Bambo Tebele, je dis Bambo Tebele na Christian Mandani. En tout cas, bozi langa pour na banda vidéo, tia la musique. Tiango. Beaucoup la ka bolimbe. En tout cas, naie pour na solo la na peuple congolais. Naza osala ka bastati, mais naie pena na solo la. Na pena poto solo la, ninge zalaka. En tant que bana mboka toyena to solola code ya mboka yoyebi ça veut dire nga batu bazala mike bazami sonde metema ka mobile ya mongo Bambo Tebele ninge zala kaka Bambo Tebele bino na yepe na poto solola allez chano to chano mwanzembo ya mboka iloko etel misaka biso poto kompona nga Papa nanga Ramazani Mochola, papa nanga Ramazani, on est ensemble. Ninge zala kaka, ça veut dire maman Magala yo pandante kene tolubaka. Bambo Tebele na Mayaya chérie bijou kamanga c'est toi au beta masoro ya bana mboko yo beta no masoro ya bana mboko moni mboko soka mda mboko te en tout cas pardon bocho otine na ba message pour na bono sa ba vidéo pardon il aime battre mi bana RDC ça dit na on la vidéo so ebika oza muteritier faut ebaki na utanga kombono te bobo mona déjà que ma PC kota kiti to bano solo la kati le to solo la dimanche c'est mutu to kota na lino ebiwa muteritier na utanga kombono te on a mis tout à l'eau, là, ça veut dire la guerre. À Rwanda, na ba Congolais. Maman, mboka pas de sentiments. J'aime beaucoup et puis ça rend motivation. Il y a côté les makobunge na mboka. Bandini ba combattant. Kode ya mboka omwatamba balo boko bisone makambo zane nzambe nde makambo boye soka kangi muto fungola te baka bamina ngawa awa biso na bongo to solola kaka dimanche pe neto lobika balobaka mukolo moko olela me mona muke mobe olela nzimbi bakombata merci beaucoup Kachala. Ingeta, notre combat est noble. Ingeta. Bakolo bandenge ya combattant. Nengo yo komona. Tambo na mboka nyoso. Elema okotuna. Bakolo bandenge ya combattant. Muna longa te. Na mabele ya Congo. Ama. Foza mtaliboma. Moi sina mobile. Foza bata maboma. Bande kona bino bazo violé.
na Kasai puis de ceux qui fausse commune bat ba okufa au peuple ni c'est biso tozana bata ba sentiment pona ni jini pona ni sandal pona ni voiture pona ni montre malongo lingo to lakisa batu la joie balata te ba yolata na poto makambo bino bongo na ofasi arma tungula kufa na kisasa pona makambo amona mboka nyoso elema okukuna bakulu bandenge ya kombata mami Allemagne quand mboka na bango zaki occupé abundela ki mabele na bango bofinga ba mama na biso ba bêtise bofinga ba kombata na biso ba bêtise bofinga bana na biso bofinga ndenge bokoko finga eko videte oza likama mabele tozota l'intérêt général bosala nyonso bokoki kosala bino basi oyo bozwaka mibali na nsima ba musicien ozomona ntango naosala video naolobake batutu ya héritier watanambi bazala bamina nga na Facebook naotanga bakombo na bango toyoki tolingi natanga kombo no naotanga kombo na bino te bino na biso tokosololaka dimanche lelo eloko eza te bino na biso rende po biso fo tobunda na bino ti tokobunda samedi ti ok un peu ça ça stop kuno en tout cas mbote na bakongolais nyonso to bakoti na bakongolaise na ye kosala po bato basali ba video ba mama combattant basali batutu basali ba video pona mboka kande bofinga biso boloba ke soit disant biso toyaka kolingana pona musique oui toyaka kolingana pona musique oui tonjimi yango parce que toboyaka musique boita po bino boza koloba ke message komana kisasa te mais lelo tomoni ke message komana kisasa po ngai na olobanga magali lobi na lali 5 heures parce que nazo sola toujours na batekisa ça qui est héritier bétaté mais héritier pas ko bétaté pour héritier leki falite héritier leki ORT héritier leki JBT biso to bité ki to boya ba musicien to lobi pour le moment mboke za bien te boye bien bien bino bo respecter politique na mbena kisasa boya ka kosala guerre na biso bo komi na comportement ya kokeno ko futaka bana na biso mbo me bana na bobo sana te ba mama na bango de biso toka ba mama leki na bango to biso toka ba mama na bango ba tata na bango de ba papa leki na biso ba mama na bango de mibala ba grande sœur na biso awa na poto nengi na banana boy tellement biso ba congolais to ba bantu avec beaucoup de respect na ba congolais ba olanda biso to koki jamais ko yoko kota na idéologie ya ba éducation ya ba pays moko be biso pe to kota poto lo bango na lobi boye na ye nanu koloba na ba mama muziki oya ba congolais bana drapeau mboko ça veut dire tant on a tia drapeau na loba te koza na moi nationalité no ya likukuma tant on a tiebe moi na RDC et loko nengina loba tango bosalaka biloko na bino j'espère que message na oloba et kotala ba mama o bosalaka ba muziki ba nini bolanda message o po jour olingo sala loko soko tie moi na mwasi ona na kati ngai mutu na kosalela yo propagande ya mabe surtout na Bruxelles po nazala na Bruxelles na bata mine simelo côté na sali Facebook te pona yo loba vérité o ezo déranger vie na nga po na pays na biso na ye loba vérité po na bino na ye ko loba boy grâce mbisi en tout cas tio sala no ba vidéo finga batu nga na ko fingote ata to abata pays mon côté mais oza mutu ndenge nzamba sala batu to ntolo ba grâce mbisi yango na ebite so mama bino abota wakufa to papa pe abota wakufa to ba grande sœur no to ba kufa to ba famille no to ba kufa ata ndenge lo ba ke osala copie to boite même pour l'éducation ya ba vidéo to sala ka ba oza na baleki no pe babala wana ba grande sœur no pe babala wana ba neveu wana ba cousin pour na vidéo oyo sala ka oza ko oser courage wana grâce mbisi oyo zwaka ya kotelema ya kofinga mibali ya ba congolais na basi ya ba congolaise toneti lelo video sali ofingi penda kiyo ba sersi ya ba mama ya ba kombata tout c'est que ça lokolo fingi ba sersi
ya ba diaspora nyonso tout à part bato baza na idéologie ndenge mona yo oyo bayebana te hein o baza na ignorance moko je sais même pas yango wana nde musuba obetelo maboko grâce mbisi neti nga magalinde na vanda na yebi ata musicien moko te ya Brazzaville on a kotanga kombo so batunga sans même que pona ignorer mais je te jure devant Dieu na yebi te po neti nga banda na botama na kola na ki mboka na nga liboso na bima na yaka poto na ya Brazza te na yebi pays moko te na yaka ka na aéroport ya Njili wana na matin avion na 6h na koma awa na Bruxelles na aéroport ponga na kitawa. Comment cause na respect à batouté? Comment ceux qui boquent tout à sali vidéo pour héritier? Méritier ça congolais. Ceux qui babé même ba congolais musuto ba combattant misuto ba combattante ba sali vidéo pour héritier. Méritier ça congolais à mon drapeau. Alliance ni yo na héritier bozana kati. Oyo ya ko finga ba sexe ya ba mama ba congolais. Mais nde toloba kaka omoni kaka nde toloba omoni internet ezaka nango bien ovandi na ndako osano internet ofinga mutu mais tokaneli opete toyebi so pe lokote mais batu na batu bakokutana kaka plus tard faute ezali ya yo te. Félicitations ndenge ozofinga biso, merci. Félicitations grâce mbisi ndenge ozozwa courage na yo. On a ba courage na yo ça veut na ba courage belé ya côté ma kofinga mibali ya ba congolais na basi ya ba congolaise na ba mama ya ba congolaise na ba sexe na bango. Merci. Félicitations parce que pourquoi congolaise a kobenga yo bino ba sœur ya congolaise okovando zo swana na muninga ozi obengi grand simbisi pona par exemple finga Tabu Fatou tandis que Tabu Fatou za congolaise pardon de père et de mère mwana mboka okozwa futi mbongo pa futa ya na ngai hein ana luboloko tango babwaka no ana luboloko yo zala te ozake msuna ba rêve mais eza foti na yo te ba saper lisusu yo bolata ka soi disant bien bino batu bo fuli e kaka ta ndango to lo bate makambo ya kofula ka bapaya ndengo bozo fula ka même ba politicien misusu bo fuli bango lobe ko ya ko beta yo mbata mukolo. Grâce mbisi merci continuer finga ka ba sexe ba mama ba congolaise mais biso ba congolaise tellement to ka bien tellement to ka bato to ka na complexité mukolo moko te to ko oser ko finga batu na bino a Brazza wana poto omona mutu to finga te po biso to ka déjà na beritier na biso na ba fali na biso na ba jibe na biso po biso to ka déjà na ba biso na Congo to ka déjà na tout les problèmes ka to za imile po batiela biso président moko ali gorodo mais makamba ba congolais koko takate po atolingo ko sa o sali ba siti no na Congo il faut yeba ke o aka congolaise te. Même ngaso ukocho leko finga magali eza yo o ya mama na yo batu ba comprendre eza éducation po mobali penza mobali neti nga magalo mama sona mobali jamais po neti mwasi mobwe na nda po bota ban po éducation ban no zwane tu fi mobwe afinga batu ba bêtise afinga ba mama batu afinga akayo mogeza na sasta bwana ba konikeze belé ya ba congolaise mais musala na bino ka okeno ko fulaka bato yo lobi ba yo beta bino mbata mukolo elo ngana lobaka pona yo yango wana grâce mbisi. Félicitations foti na yo te peuple congolais fula bato belé à cause de ça que lelo boko mo finga biso eza nango mabete finga na yo mais na ye ko pèse na yebisika ba mama ya Bruxelles parce que ngana vana na Bruxelles bino bato bozalaka na yebite so zaka complexe ba eka bazawana tona batebele ba Zizel mbi ya bazawana ba konkezi na biso ya bana mboka ya drapeau siko sone to bengi Zizel ya wana osala bo olingate olingo benga neti batu moko boye na boye problème ezate. Grâce mbisi félicitations ezala babin ezala bokechu ezala selozine muto répondre ka yo azate selozine bo répondre mutute to sili sanon makambo to zana ngopo rendez-vous aka moko bangonde ba okokolala te bangonde ba okokolala te ba komelo kwa michopi ba tie mungu biso to uganga te bangonde ba okokolala te
bon na zappé na lekisi to koti sikoyo esika makambo ezali héritier Watanambe poto sola bien penande makambo ezali soit disant yo olobi oza moto na tembe yo gauche yo droite okei bofo ndenge kaka ezalaka bilongo na bino wana bosalaka bofuti mbongo epa baivoirin soki ndenge nini na producteur no apd memanga na justice sikoyo boke bosali bamakambo na bino bosali bamakambo na bino papa nanga wana banti valeur wana papa nanga mbo banti valeur wana tolanda bango te bibi sheli mandenge zalaka Liza Kalung Mbote ndenge zalaka Leticia ndenge zalaka botika nona solo la ndenge zalaka héritier Watanabe olobio makambo héritier Watanabe sikonga ndenge soke makambo ya kane nzambe ponza mende tolo babwe na kobi makana porte asal mamba ko sala na kufi nano beti muziki te okondi bwepwani héritier nano beti muziki te pourquoi okondi makasi boy pourquoi aux âmes d'attention? On a problème d'attention, héritier. Koko Mako, Olinga aux leader. Il faut supporter. Tant Olinga aux la leader, ça veut dire qu'on a bébé, il faut supporter. Ndenge zalaka. Biso Babylon on a bino ba photo na bino bozo tia wana yo na ba producteur na yo boke bozu ba photo ya ba garçon ya Bruxelles et sika bazo sala jido na bango botie wana ba trafic fali kuta opeze po yo sa niveau ya fali te po photo solo la penza merci bibi Shelima héritier watana to solo la penza po na ndenge ya poids pe ya kilo oza niveau ya fali pou patebo kila lokondo wa niveau na ite bato babimake bele na mamba fali yo ba umuna na te kana omona batu so tellement oza garçon mo héritier bato bele balinga côté talanga na ko côté na jeune na sona mibal na sona ba jeune fille na sona batebe ozalaka impoli bato balinga côté oza très impoli parce que moi nous abanda déjà na ko finga ba parents na ye akobanga ka ba parents ba ninga te so bo monika bana basi même na ba Facebook azaka ka finga ba mama batu pamba mais ça normal pour finga pe mama na ye so que oza na caractère yo na ofinga ba mama batu siko ofinga mama muninga pona ndenge na moni boche video na bo finga batie na bala bouche bozo finga ba bofingi ofingi batu na yo bakoti ya obomba bazo finga Chantal Bola ma cousine Mbote bofingi ba sexe eza ndenge batu bazala na sima na yo héritier ba finga ba mama ya batu ba bêtise batu tout bazala na sima héritier ben poli batu tout bazala bazala sima héritier ben poli penza numéro matricule 00 ben poli bato balanda héritier wana en plus tant bo bi magamba wana soit disa bokena lempe faut bon sa mikanda po bona mikanda te bokana mikanda te boyeka siko bokoti na nzela ba turki bodindi na ba mai po bozala concerté bo yawa bo beta kai bo keluka misala boye awa po kaka miziki ba gigolo ngana bundela mutu te na bundela mabele o comprendre na lati masque te na bundela mabele batu tu botala kaka musique mobimba ka ba misisa bana mike ça veut dire bazana pena na ignorance ba ibelo côté so ko kene msu côté batu so kuta pena batu bakola o comprendre batu tu balanda ba holande héritier na sima impoli lokole héritier impoli po finga wera mutazwa yo atangisa yo na jibe mpiana ozo finga wera impoli yango wana pe bato balanda ko na sima bana karate ya ko finga ka batu bibemba ba mama na bango na ba sexe ba mama batu ben poli biso tozong sabino te mal éduqué batu tu bana siméritier boka ben poli eza ndenge na bino ta bozu video na nga botie bo fingi eza ndenge na bino parce que papa nanda ko soit impoli bana pe ba osala impoli lokwa bino wana leader ya impoli yango wana pe batu ba Holanda héritier baza ba impoli ko fingaka ba mama ya batu na ba sexe mama batu héritier Watanabe kaka ndengo zoleka
Ngas que le ebang sanga okondi boyo okoya osala ta AVC ozo konda bonito tika na 2 jours yo lobi ke Olympe ezali le 15 juillet concert ezali maintenant yo zo lingo kota jeudi na vendredi Congolais de partout ya Kinshasa héritier abeta musique na le 15 skondeni ya zo linga kota jeudi na vendredi yo kasi ba combattant ba PD bolimbi sanga muta abengaki Yom toko boyete magali. Tant na ya osilika po olinga na tanga kombono na tanga kombono te. O comprendre? Bino nyoso tu batu bozana sima héritier ben poli. Ba musicien ba na lobby bodina na ba grâce na ba ma ya Grèce wa bo kacha bodina na ma ben poli très impoli. Ngana obundela mabele ngana kino banga bino bo banani. Bande ko baso violer bato ba violera bango o ba bomba ona kasai kuna nga magali na leki ba ona nini na ba nabino ba journaliste ya mabumu bo sali ba papier bo kotisi batangi ba komona bino tukala te to c'est la ka dimanche to tandangwa soni lokwa mibali ba bazo linga bino te bo revese bo bimina mibali 40 ya ona bruit na ba poto wa bo sambwa bo kanisi nde bano ba esika wana o ba yena sima mukongo richende bokozwa bango po boko cha bona bandaku basa soni basa akala basa kana baso ya kala wana ba yemba ba ona tanga ba wende tilelo basala ba ozaka ne simérité il y a des moments so comme na 50 faut que lukanzambe o bonde la nzambe basa akala bilonga kala en plus bato ka ba ozana simérité ka bapaya bato bafana na ba Brazzaville bato basana be kolo moko boy basa kala na lobi na bino basa kala kande na yebisa bino basa kala bino mokasi biso tona minoko finga te ke hotele mo fingi kombata mo beto hotele mi pe to fingi yo to lobi pe na obino boloba na minoko otokolo bangoti otokolo bango po boloba na lingala tokolo boleki o fingi kombata sali betis to leki to fingi yo héritier watanambe musique eza samedi ti ozo lingo sala ba propagande ezanga tina biso ba kombata to senga ki marche na biso to ana marche ya munene na Paris wana samedi pala tili boso Olympia ozwa banani technique bozana ngo ozimulangi okotisi mabele o bambi yo kasi biso to yebi yango te biso ne batuto sala ngo to laksa ba congolais na biso ya Kinshasa ndeni ba kosa po ba bunda na batakuna yo kasi mibali ba yana ba pede est-ce que bo remarquete ke bato ba ningisaki pona makamba fali ba oloba lisute ba okasi balali tende ba okima bino ba vandeli bino coussin nde coussin ba vandeli bino coussin richoza mukio za munene te ozo leka okondeli nini eloko comme ça nga héritier okondi pourquoi zo konda tala biso soit disant yo mto meka biso bando yaki na ba nouvelle tande to misuni ozo mona ozo konda pourquoi o matana na nini ngopona nini na hotel ozolala na yebi na bato zotambula na bango na boinde koteka bango po bobenga na bango héritier na basi na mibalo na bango na bango na chweke oh toi ba jeune te toi bato batuti tu vona na bamboko vous comprenez et l'autre tout le baka yangola ça veut dire ba combattant de partout kaka ndenge makambo ezoleka boyebi o héritier bon négocier non ezate po bana ki to an événement moko batu ya mokili mobimba ba ozela date yaka moko le 15 héritier kokota jeudi te na Olympia kokota pe vendredi te salela mobile po jibe tanga yaka kotia libaya akota jeudi te fali pour passer la même chose atikala okota mokolo mota zelaki ti jour wana banilaki yo lokola bako anilete po batutu bana simana yo bino bakili konk ba rambo ko anile yo héritier kokota jeudi te kokota vendredi te benga batuno tozo benga me kobosana te omoni parmi ba combattant bano yo zo lingo benga wana lo baba zala bandibu lo baba zala banani héritier makila ekotanga kolanda nye ba congolais ba vanjite batu bana kanda en plus oyebi bien que congolais lingaka bwa lingaka défi ça la ke bien défi ça la ka bien
Congolais alingaka défi kolanda nango so mona nyete po msoso vandolo bien ndeni na oya fali batu baganga mingi sikona tuko batu ba lo bate pozo PZT à cause de ça que bavandi ndenge to lo babui Londres kotaki Bruxelles kotaki déjà ba côté kuna esi to kotaki eloko to lo ba ke ozana mukanda te koyate pombila mikolo sala blague te po biso to bima boy to na ba nationalité na biso ata bazwinga bakena nga quelque part ozomona te suki o ko to sala suki te poto yebi tango yo lingo lokote loko bamba ko kanta no te mana ko kansanga mwasi te mobali tango na ye wana na za mobali ko talanga na ba trompe te ko talanga boyeboye te mobali poto ngo kosa ni bomo kasike nena temo ngo zo loko cha mutu moko boye yeba ke to za wana soke za danger to yebi nenge ko za me yeba ke terre eza mabe. Mama papa kanga mwana no ba 18 ba 15 ba nini protéger mwana no pa ya on ezala teke o moni ba kombata po bino bozala kana congolais o panika na makila potango JB ça veut dire makambo le kake pas JB pour la producteur c'est la même chose makambo wana peuple congolais yangonde ba eko zongi sango pona JB pona héritier watanabi. En plus, c'est là on a loba. Vraiment, et aux en tout cas, désolé. Na bateau, bah, au moins, on point, on a loba, ça, ma bébé, même si maman Magali, au lingo, quand on a tribalisme, non, on a quand on a tribalisme, mais on a ça rappel. Rappel, ça veut dire quoi? On a loba boy. On a loba boy. Tomoni, ndenge kana lobaka, na yebi pina muno kongote, chamutu. Bozo yo kanate, bo batami, parce que loko la héritier azali kabeya. Bozo bimate. Chamutu bozo tala mais bitumbo to bundarango parce que pays na biso eza occupé batindela biso ke ba comprendre ke boyebi ne baza ko finga biso balobi ke ba combattant ba congolais pardon baza bato a muziki baza bato a basi baza bato a bilamba lelo conscience ezemi to zi to kangi muziki pona bato no tout tala elongo kuna na Congo to yeba ni to koko sala ba congolais même yo moko héritier ba rwandais bazo boma bandeko na yo na Kasai. Oh, héritier. Oh, ça tembela na fali. Tona we ranson. Na jibe. Olingo ya po batu balo banin. Ke yonde mutoye ko fungolelo kwa ngomu taliboso. Miziki obeta te. Siko tomoni système ke chamutu bovani nie. Bo ningana te. Me bota l'exemple mkene ngina pesa bino. Fali pupa. Biso to abate Equateur. Bokila lokondo. Mwana na biso. Yamboka. Fali pupa. Mais biso to teleme la fali pupa to sala ba video lelo so to bito kene na makamundenge bino bozo kende nango malgré ça bon te na eko pesa kaka exemple ba ana mongo toza kombe batonzela mai toza kombe bambuza batetela bangombe ba mongo batomba c'est toza combien soki to lobito kene na makamneti ka bokila lokondo. Mais pour na fali, biso to sala vidéo, mais fali aza bokila lokondo. Moi na mabele, ndeko na ngai, fali pupa, ndeko na nga. Mais to telema to sala fali pupa. Et l'autre au sein na peuple congolais, Mobutu aboya ke loko wana. Bon mais ma pays na tribalisme te pardon. Parce que bino bolak saraba sini, mais bolo barate, mais batutan ba ko mona ba sini na bino ba lobi ote, bonu boko ta tribalisme bino moko botal. Neti nga batum so batu ba benganga. Batum so batu ba benga Magali tala bo yango to lobi boy. Bozo keno na ndenge chamutu. Bo keno na ndenge ya chamutu. Yango na pesi exemple muke. Fali pupa. Bokila lokondo. Poso to lobi ke ana mongo. Nasi bo comprendre ana mongo. Bato mai. Toza combien même en Europe. Soto bi ke biso pe to sala ke pona hériti pona fali to bando tele mateto to bando lobaka pona fali. Toza combien? C'est ça, toze belé. Fallait azali bokila lokondo. C'est ça. Mais tout à la wanate, tout l'exact exemple que toza bana tata moko, bana mama moko binope, bozwa mayele wana. Congo ezali kamba ya tribu moko te za makambu, tozo bunela nation générale. Et ali kama nation, mais ko zala pasi, soki po boyoki ke kabeya, po soi disant kenda kalata ki chemise bobamba mi boko kolobate eloko nengena ibisa ba congolais to bato ba fani oneti ya héritier boko ozo ba profil ya batu msu botie bango na ba mère na bino mais maman mais papa oza siri combattant même tout ça kanga mwasi ngana ko keki sasa
combattant à Kena Kisasa, à Zongi. Mais il faut bien comprendre, il y a un babung sabino mayele. Babungi sarabino mayele na tuna abino. Héritier, kokota jedite. Ba plat tout ozo sala toza okuwanga pe na ya pe na te kangote. Kokota jedite, kokota vendredi te, héritier tozali na rendez-vous samedi. Sala ndenge mobala salaka. Kokima te. Yo lobe oza muta tembe. Tembe ça veut dire rendez-vous ezali samedi le 15 na kati Olympia. Biso toza na marche tokoya wana. Soki okozwa mibali okokuta na mibali. Watanabe kokota jeudi na vendredi te. Hein? Bato bola de héritier bokota jeudi te obazi ba mètre, ba 500 mètres, ba 1000 ba trafic. Et si to mesana na bino to banga bino te? Bino ba journaliste nyon surtout ya ba congolais kande na oloba. Oh yebi ke kombo neza okende ko kotisa kuna po ba so ba sala ndengene. Mama, walika mama bele. Simo Kimbangu, Barma Tungulu, Batiebeya, ba congolais so tambola boy, akufi na volonté nzambe te ba katie mutu, makile zo ganga, makila wana de zo ganga. Yalika mama bele. O comprendre ba kimisuku to ba wana de berichona ba mama kala, basi akala. Meti lelo ba kana bezo ba viva ba zwa mi bali. Bazwa mi bali bako chaso ba bitol tanga saka loso ya ba mi bali ozwa na vie. E ko salata 45 sacs ko zo saka na bana ko compter loso moko. O bimi na mi bali lokola sakombi ya padesu. Chilelo oyeko kena sima watanabi. Oh, bobino bokanisani. Bokanisani. So le kyo salba publicité ba ko mutu saba bana bo manako bunda kombango eloni bo salba ke buna o yo zo lingo tuna ba kombata makamni ba kombata ba osala yonde mituna makamni yo po osala na pays na yo o toza ba belge ya mikana me to ba belge ya l'opposition toza ba tal to aba tumwin so na mboka lokola Afrique du Sud baza ko boma bandeko na bango basala bango l'opposition moko bongo yo oyebi tongo moko boye ko lamuka tongo mo boy ko lam kamakamne ko ya na ba Europe to fani na ka ndenge ba bombe bandi boy mais ça er yango to bongama poto luka to kita na ngina ya ko répondre les sous na bateau bazoko ma ba message soit disant o ba linka ko landa ba musicien nanga yaki awa pona ni balanda kete me bo ba bolole boza ba bolole eza lokola toza na fête toza na fête balobi na biso ke mutu moka kufi baboye bisanga toko continuer fête toko kende ko zwa mutu asali crise poto memena en hôpital c'est comme ça mboka na biso toyebi déjà eza occupé ça c'est vrai mutu wanga ngwaza te colonel nanga wana PD pardon nanga wana uti ko ya na France wana PD wana yo kamisi to moni ete mais tandis que tolinga tolanda makamu na bango bino bozoye la biso ba futilité ba muziki. Siko bolinto sani to landa ye nanga apoto tiki Richa kota na sali po Richa lobani yene mutafungole héritier omoni ba congolais o ba olobate ngasi konde mutu batilinga na yebisao pona manosa ka ba stati siko na yo yebisao ko kanisa te kombe za blague te eza makasi o comprendre o msuba to ba oloba mama Magali pardon bongo ndenge nini Maman nanga lobini Antoinette bambote na mama moto alobini ni voilà yangonde olobeli bango banyama na bango Magali lobela bango gazé te kanda makasi parle Congo ingeta mama nanga Antoinette tolobi boy yo oza congolais de père et de mère ozela kaka kio mutuba ko salate mutuba osate yo ko sala ni pona Congo jeune garçon yango moni bo fani na ba mabala na bino makamla bino simate po ozaka na bileka leka kolanda ka héritier tellement héritier za na monde wana yo poza na sima poto yebi bino bokoma bato asima pona olanda succès bato asima o boka suba jote bolemba bo bato asima pona mambuana. Comprendre? To lobby na droit ya koloba. Makamba Congo parce que na ka congolais.
naka pardon congolaise to lobby héritier Watanambe kokasate ke yo leka ki fali pupa bokila lokondo na mpifo non to na gaz fallait leki bana lelo ti lobby pourtant fallait ça bimaki a sala déjà makamune to ba benga ke moi moi enfant n'est pas ba parents abimi a quitté au bible le bana jeunesse abani ko sala vie na ye ya ko luka vie po koma mobali yo zalaki non ndaka papa abino papa no wera même bisi ko zo vanda no zo fingati musique eza mama poto lo bate zate boya pour producteur non so jota li banga moka kitoko na kama likosha azonga mutu akozonga mutu o comprendre to lobby boya na bino batu bazui bino boya ba poto po bokende classe bana kisasa bazotanga te po école eza pass bino boya ba poto po bokende kela classe botanga bobima ba ingénieur ba docteur tout boko sala po boyede ba famille na bino lobby bo lobby ten bokoya ba yeba futio 50 € obimi po ya kobunda na bakombata bazana po na bandeko oyo baso bunda po na Congo soke zala ke ba mekaka na télécommande obike na tika nan natala tonga to fana pena omoni biso ba congolais to ti ba kombata to tiki nan bo beti après to mona binoti omona ka so kuna ka babomi kaka bandiko lela wana de bobimi na basomo héritier kokota jeudi te ba plan tout ozo sala ye ba pe ba plan bezali ba Congo wana kutu ba kombata te ba diaspora ne ba oya. J'espère que oh si aïe kuta loba balanda biso ku deska to sala ba réunion ba ye kokota na sona minduki mais tellement mama bokoko kao akenda bongo yone ngozawa na soko zu frappe ya ndenge wana yo beta mo osande osasina ne ba mette balando na sim yo sakala mabituma mibale yo mona ngoza ka facile mbeli te lokote to récupérer surtout ndenge plat beza ali to récupérer so ba récupérer sko panzi tu kia kao pital po nanu mutakufi te so mutakufi mutu na mutazonga mais omoni ka ndenge boyaka ka bokota na Olympia wana mukole kozala ka ponde to kende samdio e kozala bafua kashala nde balubaka elo nengana lubaka ngona na okene mingi te sala ba héritier kokota nde jeudi te video na nga obo panzango tolobi na Congo esika no tu bozale sika mwana no tu ya Congo azali plein héritier azolinga kota na sali jeudi na vendredi akanga makuna héritier kota samedi ndenge zala pena ndeto ebike ba conseil zala kala batu bazo kota mulongo batu bazo kota bokoti moko eza bien oyo mwana mwaso lati mwa handicapé ba sapatu no batalo olingo lakisa ke mto lati sandal tokuta na kuna lo ngala lo bayangwana na ngana pardon senga te po ezaka netika bo sona na muninga kokasete ke muto yebise malamu bato pe baza côté a peuple bo comprendre ka bango bota elo ka senga passeport héritier kondi na nuna na matino Olympia te héritier akondi pe batu na yo ba oya nzela okata wana ya mboko nini na Turquie fallait bo sala ba rep sika moko bo mettre ça déjà au courant de tout et aux ala bien tabe héritier elo nangana baka bongo ba congolais na ba congolaise merci na habité côté na bino so na sala vidéo mo na choqué bino je crois pas parce que ça bongo makamuso comme na tembe c'est comme ça parce que ça comme quoi que ye ninga zolo be pa bato ngai ne boy ngai nde muna kufungula ofungula nini so lingo fungula kene ko fungula olongoli kanambe wana nde to betelo maboka bien parce que to mona pena ke héritier c'est musala malamu alongoli kabila na pouvoir bino bo banga ba Rwandais ba mo zo bino na sima boya kanda wa so ba congolais ba vaina bango boya bo sala kanini
kande na lobby to sengi na batu tout de partout aza congolais botelema eza te biso ma misiki to koloba te pona biso boy so bokeno na ndenga bokila lokondo eza problème te batu tout ba ozwaka mayele mais eza kutu pona bongo te po tolobaki papa bo moko mama bo ngana lobakabe so moni mutu ana ba makamwa batibalise be makasi bo comprendre que a mona kini ta bota mona mboka po ne grandi pena ba kini to kola ba un esprit d'équipe comprend esprit d'équipe ne to kola na esprit d'équipe ne to kola nango bilo mo abongo to lobi ke héritier yo lobaki yo makambo siko peuple congolais nde makambo po babi musapi moko sukola elongi te héritier eza makambo te oto négocier te kende nango tina terminus ezala bongo yo ba message no so yo kate olina tanga kombono o solo na nani oyo ka ba message no te ana mongo fali ba pekisa ke musique pono zaki na sima fali te o ke no kota na sima na bango ana mongo ni oyo me matribalise ana mongo ezawa te tolo ba mamba ko mamba ana mongo ezawa te Ozomon c'est ça que l'on ngana loba et l'on ngana loba ka yangwana biso to pekisa na biso bino te bana na biso bozawa bole ba semulu na bino bo memi ba mabende na bino to pekisi bino te mais ozape bien so mutakufi comme ça musique pe bano beta suna poto te to pekisi bino te neti kombata ko bondela pe bino te to baka ba diaspora boko tcha ba pape mo comme se pe bo sape ndenge boko sala mais to lobi ke héritier concert eza samedi kowele la kokota vendredi na jeudi te kota nde samedi lata soko olata soki kazani nango soki nino olata to biso pe to sali marche après to ye to pekisi yo te to lobi nde concert ezali samedi héritier to kutana na Olympia point barre rendez-vous eza moko oyo mokili mobimba na Kisasa batutu bazozela pardon vous comprenez rendez-vous eza moko ba plan na yo wana zolingo kota jeudi okanga mikuna après na otanga komba code yana te po batu ba comprendre obengi bano pesi ba tike ba kochu bokangi ba photo bozi bo panji te o wana eza musique te musique pena ndenge ndule ezala ka ndenge ezala pena to mambo tant musique ezo beta pena to bike concert mo beta Madeleine concert mo eza boy to kota to sala bo yango nde to lingi to lobby héritier Kanambe rendez-vous ezali samedi le 15 na France Paris na Olympia c'est que tozoya kokota concert héritier bino bo luka makambo oluka ka makambo aussi sango olukaka makambo aussi sango osana to cheboy to sana oyebi ba congolais nyoso tuté o bavana na ndaku oyebi ba combattant nyoso tuté OK et osala bien rendez-vous ezali kaka moko le 15 samedi quand les papa n'a héritier papa n'a Thierry le commandant comme Alex combattant mon côté à koki ko négocier na héritier kaka nenga bandaki batembe na ye ndenge pe akosilisa yango po ya lobi yende makambo mais biso to lobi c'est que Congo RDC nde makambo po wana za pays ça veut dire nation ko c'est que biso to bundela mabele biso to bundela mutu te to bundela nde mboka eza occupé na Barwandais na bino ba congolais bofana na ndaku na Kisasa ozana nzala na ebité so ba sentiment je sais pas msubiso koto ba miliki mo mitwe tombwama c'est ça ndeka to ebisi héritier na ba fa no balanda ko ya pana mikie po ba bala mikie o balanda ka wana un peu ça to sengi bongo batu nyonso tout rendez-vous eza moko po batu si bakotaki to za kuna héritier jeudi te vendredi te samedi nde na Olympia ndenge yo lobi makambu na Olympia comme ça tokoyeba loba biso bitumbo to sala ndenge bino boloba ke toza mitema mabe soi disant
pour na bozio bokoma na je sais pas mais soki ezali parce que mutu na mutu motema mutu nzambe mutu ayebaka naloba nga po eza nga po nga nde muna oyo bunu neti nga na bundela ya Congo po lobi gauche droite te mabele passe mwana 3 ans tata mo ba violé ba mama 5 ans ba bamba koko na biso ba komi na ba 80 ans ba soda ba so violé bango so tali meme o tali boyo bi nzambe nanga mais lokola bino boza ko reconnaître te passe ya bana baninga to passe ya peuple na bino c'est que héritier pona bato ba oboma na Kasai wana nde cha mutu balandeli te mais kaka lokola alata ki chemise il faut balandela ngo po abeta bino bongo pardon elo bata fali pupa tokos neti na film to olandela ngo bobo yoka musique te po to yoka musique na nkopo baba congolais bongo bango ba pesa nso ba sedo fele to somba ngo ya lili ba mbote mingi ka ndenge to lobi tang bozo sala ba muziki na bino boye baka bilongo o to benge richa ko sala playback na kati ya nini boye bake to ko sala publicité mabe to kote ngai ndelo mama na ko sala ericha zanzambe te ndenge na olo bakaka bato bobi ke bosala ka babiloko na bino dodo ifoku ya moto bambote bele na Londres oza ko sala eloko na yo feti eloko na yo ba muziki na bino ba mama muziki boyo kanga na Bruxelles na kotanga bakomba batebele te na kotanga ka bakomba ba ser nanga OM so bazalaka mami mundele ya Jenny comment na kotanga lisusu pona komi ba on pena pona bosana te c'est qui encore ya Bibi Kuba bino batu kosala ba makam na bino Lili Yungani bwana ndi na kotanga bakoma biso na bosani batu misu je sais pas kande na koloba boza ko sala mangam na bino oto benga grâce mbisi aya ko sala animation boyebela déjà boza na ba congolaise baze bele bo benga bango bazali wana mwana na bisa mobali Fabrice azali wana mutulokola c'est qui ça nani comme nani Zizel azali wana sala musala c'est ça eka déjà azali wana c'est ça eza wana eza te fobo que nous soka batu mo ba polo bi ba kocho ba ko mofinga batu elo tonga tolo bakaya ngana bozala bina bino na tuka ndenge zala ka mutu na mutu agana batu na yesa difuna tika ndenge na ko mosala tika batu na ngana suka na pesi mbote na Anita Okoka, ça veut dire ma cousine propre, Lydia Okoka, Bambote Bele. Nadine, Ekila, ma copine, Nenge Zalara Kaka, ya Mami Mondele, Basirita Nanga, Céline, Mujinga, de moi, Kadika Mangana Paris, de moi, ya Bijouka Manga, Famika Mangana, surtout Bambote Bele. Madera bambote bele Madera bambote ba gros bisous à toi benga ndenge zala kaka ndenge zala ka bambote bele bijou ba seruta nanga saudi bino bo ramisa tout on a bogi déjà bijou bo comprendre yaka bino na kacha Paris bijou diama bambote bele bambote na bino Nathalie Kakonde chance au koti na komagite moi sa mwindu ndenge zala kaka ma sœur Bibi Kuba bambote bele na ebite na bosani nani bambote na bakombatant tout de partout on est ensemble toza na bino penda ensemble parce que ndenge zalaka ba Paris wana lobby déjà ba chobo mama ba chobo déjà bokomona bambote belé na bato basali ba vidéo na bato ba chepe ba stati na bani na bango kola pambola bino to sengi esprit d'équipe s'il vous plaît na ba to lingi teo papa to sengi ba moko to kene to bunda bitumboyo tolonga kaka ndenge zalaka bambote bele na muni yana ngakoti ba zulema motema ficho bango bambote bele mosika na Paris ba les connaissances bele ka ndenge za pour kufel pina deux fois ba courage de la part de petit sœur nayo Magali lo mama ça veut dire Clarisse babo bambote bele Hélène moso ya mombongo ndenge zalaka bambote bele ya la di na pesi bino bambote ndenge zalaka ka mutu na mutu akana batune bambote bele na batu ndenge zalaka ka rendez-vous n'est pas manqué rendez-vous zaka moko et le bi Nicole Nice rendez-vous le 15 samedi na Paris
toyebisi nde Héritier Watanabe jeudi na vendredi te concert yo lobi concert et ozala samedi bambote belé na Olga Mondele ndenge zala kaka bambote belé na ya Raoul Mondele bambote belé na bino wana bavie na ngai nangi na bosana bambote belé po mutu na mutu azaka na batu na ye c'est comme ça bambote belé na maître Nzube na Paris po tant na obano boaka be batu baleli bambote belé na maître Kif Maboko mabe okoleka wapi wana ya Magali lo mama maître Kif bambote belé ka ndenge zalaka bambote ebele na ba cousine na ngai na ba neveu na ngai na batutu ndenge zalaka bambote belé to zala wana ndenge za poto ko zala wana po balobinde ba kombata kutute balobinde ba diaspora nde makambo to soto ke bon to ke RDC nde makambo okoleka wapi poto kangi koto ana place olekate e alikambo mabele bakoko bakolamuka wana nde tolobike bakoko bakolamuka nzambe afumuki mbangu yo awa lobaka ke eza na bana moko bilaka bakobima biso yeyo yango tolobike nzambe afumuki mbangu tosengi makila ya bakoko ya batu bakufa oyo politika nambe ya boma oyo ba Rwandais bazo violé bazala tout un tour na kati ya Olympia wana batelema makile ganga makila ya bandeko na biso bakufa ba inosa batelema tobeleli ba weitu tobeleli ba weitu batelema na Olympia peto zangi kobenga te moto na ndika papa na biso pour rendez-vous aux alaka moko le soir na Bruxelles le 7 août le 7 août bino tout boza okura papa na biso boyebiti non la tangi kombote déjà boleli mutu na ndika c'est que bambela biso bandika na Olympia wana boya makambo ezali minene c'est ça rendez-vous eza moko samedi na Olympia mais mayele pe héritier héritier boyo lingo kela na Olympia jeudi na vendredi yo bongo ongo kela la kuna héritier est-ce que JB na wera banda bo bana makama musique yebisanga batu se bakota na kati Olympia jeudi na vendredi zalate bolika bokota bozo ba ivoire bakota après bo sali vidéo moko mukia héritier soki héritier koti jeudi na vendredi na Olympia boyebisanga wana eza conseil te ezaka ke sa playback nenge batutu basala kawa wana kenga na confirmer héritier soka koti jeudi na vendredi na Olympia ezaka ke sala playback na ina kati ezaka sali makamba conseil te po billet botala ona mire nanga héritier billet bandeng na 45 otie samedi basome bien na 15 €. Yo bongo. Nzambe na ngai kolo merci. Héritier. Billet na 45. Okitisi billet na 15 € pour la samedi. Na batu bayo kota 15 €. Bato bosomba billet bo banga na bino te. Bazon se bino mbongo na bino aiza na netikisa sa tombongo ekena ufete mutu ya mutako benga nde bano somba babiyo na direct bazon se la bino mère de fesa héritier obi ke biso pe ele oni tozela pina Watanabe to sali marché conseil ka ninge bandaka bibi ka ne conseil bandaka héritier skwazo kota namba maître héritier soto sali loko te loba Congo wana et comme le cas le pan vous avez bino batekela bino suko bozu biso neti ba umbu ndenge ba page ba no kata biso maboko po basa ba caoutchouc mais soki na kati ya Congo wana to ana droit en plus biso to telem oleka wapi peuple congolais nde makambo bozala bien merci na ba combattant tout malgré ba fingi biso ba bike to lingana kana tanga musique to ndimi yango tonjimi yango ndenge zala kaka bozala bien mwana ntemi système andika mwana ntemi ndika
ndenge ka yo bimaka Olympia déjà kotaka po mwana ntemba abi le 7 août batutuna balabala c'est que ndenge za be terrain wana déjà mwana ntemba contrôler kiango ole kawat mwana ntemba système andika mwana ntemba ça contrôler ki Olympia bana place olekate bozala bien journée malam en tout cas vidéo oyo bo panza yango bo panza yango bato baka na ba site na bango bozwa vidéo bazwa message pona bi ke so ba zekuna ata bo fingi magali lo mama essaye loko tetala kana ete bena to solo li to latino so moi classique moi penki na ndenge ya propre vraiment ndenge za oka mutu msako tsika lo même c'est mabundi pour benje moi za la bwe ezaka na ngata mutu na makoka ta kwa tala bigudi te o magali lo mama kingo mwambe batu baka na ngwe belete kingo mwambe on pose tu le kawa ba gros bisous bato ba site bozwango bochango na ba site message tambola elo ngana lo baka yango wana c'est ça soit disant ba boya na ba milangi boche ba peto e kotite bye ba mbote na bino kande tolobi ka bongo mbote na kela trans bambote bele c'est ta batu tout bokota ki avant en tout cas bolimbisanga na pesi bino bambote bino tout oyo bokota kitala ka fana na pesa message bo nso basanga pe barima ke kotanga bakombo eza bien mais ya na makamuso tel motanga kombo yate on parle bambote na bino tout quand ete lobi rendez-vous ezaka moko na Paris watanabi tokuta na Paris jeudi te vendredi te watanabi samedi nde na Paris soko koti jeudi obomba na kwet seko yaki na yonde ko sala playback okoti si na yonde bangulu vérité yango wala bangulu pe ko zombando na yo okolapa to laksoke batu bavana na mboko batu abiki a comprendre bambote belé na batu mingi to sengika batu quand ndenge zali ba vidéo bo panza bo comprendre que to ana guerre parce que ye watana bandimi na yaza la côté ya ba Ivoirien yaza la côté ya bakanambe c'est que Congo ezo bundana ba Rwandais to za guerre elo nanga lo ba ngwana bato balinganga ba fan nanga ata bo moni vidéo par exemple batina ba site bato ba ofinganga en tout cas et déranger te via ba star ya raka bongo normalement la star ba finga bango ba lubarabo eza normal taso ba finga normal bozala bien au revoir journée malamu na bino tout ba combattant bokota ki déjà to ba congolo bokota ki déjà courage mayele bon mais mama bende ebika tozo mais mama bende tabwa nzambe nanga ndenga po batu ba onji mateko chaka netika mayo na ndenga libende po makambo ezo tambola bien ne makambo bandi tozo mema toujours mais po okuta na fille moko boye ozupenda ya likolo bye bye bozala bien.